Non, même pas. On a faut aider mettre un tapé sous la transport, après son bon à émission. Miel a fait son bon à émission. Ah, j'en suis loin. On a bébé si musique à Winget. Soyez nous le que depuis ça n'est pas miel non à 500 $, très précieux. On a bon bateau. On a bon bateau. Miel a fait 500 $. Ah, miel a mis 500 $. On a bon on a yama kaboumous papa. 200 pesos 100 $. On a la vente de miel de 15 ans à 100 $. Comme on a yambo misara ngam na façon na yango na pesa yango pour qu'il ait bien. Omoni. Donc tous avec ensemble toujours travailler. Azali président na yakala. Ba bola mo pezalaki. Moi ba makambo ya mike pezalaki. En fait nga na yeko mona ngotango ekomaki siko makambo ekomo pusana. Ba négligence mo ekoti. Era yo zo ndiko na biso na mususu na wayaka. Ndiko na biso aye. Abutaki na kambo mususu aye. Pesi Valère moko boya kompe. Non, Charlie Paka. Charlie Paka, tango yaka mouvement. Ah, Charlie Paka. Tango longwe pa wata. Tango longwe pa wata, qui a sali orchestre na ye, tango simbité, aye pa ya miel. Qui na kufeli bokilo kufi boye pe na palais boye. Ton faut ko tana no koti pe palais boye kuna chez na Grand Malik. Talara lemba de Grand Malik. Voyage. Donc OK ma boye. OK na palais. Bovandi boye, il ton week Bovandi Bokose, Asali Wabosala. Naza mona tel père, tel fils. Donc, Asali Wabosala, wana Bovandi. Donc, si na soir, Aipsi Petina Nden, qui paye le tont. Moi déjà, bêta système. Petina na soir, aujourd'hui, 10 000 francs, la valeur 5 $. Elle tombe dans mon naza, il faut bien en bavier. Naza boy non na coticité, banini, bunda kaka, kokota na ninga pala, monsieur le msumbati mongo boyakala. Monsieur le msubodi moyakala. Otalipe. Voilà, il peut m'accompagner. Mais décret où il est commis pourquoi? Tout kabwana, nga na loba peloti. Sauf qu'à qu'il y ait des mutablokanga na WhatsApp, ablokanga na Facebook. Donc, de manière. Ouais. À mon avis, je sais pas. Parce que bango pe président oui rançon na bloka bangote. Du coup, tu y es m'tanda rolela. Eramo boy oui rançon na leki na TV. Na babi wana a cité bakombo ya ba le président Watanabe que j'ai sali à passant atangi bande ko mususu batangi ete mais nga batangi na de vieux nga una uta ko souhaiter na Noël awa ba joyeux anniversaire maleki atangi nga te mais nga la vanda na yé muto ko expliquer nga miel ta non réclamer te ndenge ni combien de fois on a un problème moko boy parce que tout ça va responsable miel ara na mbongo asa na l'arte miel na mbongo ta papa miel a mis j'ai sûr que misa miel pamba ba no kabelete pa batu rozo ba miel na la tala palais miel tala bakara palais wapi azana karni yo atambo so tangelinga kombo na tsaka ko mata président héritier Watanabe so tangelinga kombo kar miel atambo la na kabilo la siko na timbo yango ndana ti $20 yango batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Maboko grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers à Bosali Binote à Tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Spectateurs, vous qui nous suivez de partout, abonnez-vous massivement sur Congo et Sing officiel, le plus télévision. C'est une manière de nous soutenir, c'est très important. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler des actualités culturelles, mais on va recevoir un grand porte-parole du groupe de Patrick Bekam, Lady Maître, Elton Mbondo, que je salue affectueusement. Elton Mbondo, bonne santé, bonjour. Ouais, très bien. Donc, par la grâce de bon Dieu, j'en suis Luonda Skin. Bien habillé, hein, Elton. Merci comme d'hab. Donc, talara ngamona Lady Maître. Au change habillement, ton den. Non, on a kindara bongo. Peut pas miel de son là ta boîte. Ah, ya ya, tout ça lelo na Congo zo betena masula Zaïre.
Non, tous en Œil du Maître. En fait, avant de commencer d'abord, je tiens mes salutations à Œil du Maître, Papa Possible, donc les boursiers, les sels, donc Oyo Tozo, compté na minute Oyo, donc Patrick Beckham, Papa Possible. Est-ce que l'on est ça là où l'on n'est pas 1200? Non, non, l'on parce que la réalité est terrain, le monde n'a compris. La réalité est terrain, on explique à quand la TV, loge. Tant bolonga comme oh non, réalité, oh non, parce que loge, on a usé pour payer ça, tant on comme dans la TV, Mourami Sarah, maman tout, et kenda. Non, en fait, on a payé ça dans non, comme on a Mourami Sarah, on a façonné un na payé ça un pour qu'il ait bien. Au moni. Donc, tous ceux qui ensemble, toujours travailler, à ça, le président n'a pas là. Baboula mon pezalaki, moi makambu ya mike pezalaki. En fait, nga na ko mona ngotango koma kisiko makambu komo pusana ba négligence mo ekoti erreur ozwande ko na biso na mususu wana wayaka na mouvement et komi ke ngande muna banda makambu na komi un peu moins négligé, tu vois. Ba makambo tout na linga koloba na TVT pour les importants. Bah comment peut ça ce que Valère et pas ya mutoyo amonela ki pasité tant tozolona ndé qu'on a biso ayé abutaki na kambo susu ayé bo pesi Valère moko boye akomi pe non Charlie Paka tango yaka mouvement Charlie Paka tango longwe pa wata ki asali orchestre na ye tango esimbité ayé pa ya miel. Donc on a ça qui déjà on a les caméras de télé voilà bato la biso na bandaku bato la biso baza bato maeli donc tango longwe akesusu akomonte ka lisusu miel akomo loba o akoki ko loba donc on a ça ne sert à rien ya loba banda na longwa mouvement pas un miel de son na les kate ki na bando loba ba insulte ba nini c'est frère malgré ça qui président nga mais to kabwana nga na loba peloti sauf ka ke yende mutabloka na WhatsApp abloka na Facebook donc d'une manière ouais amona lisusu mamna je sais pas parce que bango pe président oui ranson na bloka bangote du coup tu yem tanda ko lela ermo boy oui ranson na leki na TV na babi wana a cité ba kombo ya le président Watanabe que j'ai sali à passant atangi bande ko mususu batangi ete mais nga batenga de vieux nga una uta ko souhaiter na Noël awa ba joyeux anniversaire maleki atangi nga te mais nga la vanda na yé muto ko expliquer nga miel ta dans les lapina bon le très spécial JM Boda, je te salue affectueusement Junior Mobulakani. Merci d'être scotché connecté à suivre cette émission Nounou Ndembika. Le géant garçon, toi-même tu sais, maison d'habillement et cosmétique Nounou Ndembika Nems dans la commune de Bandalongwa. Donc nous vous saluons affectueusement. Tonton Didier Max, tu nous suis depuis Londres, je te salue aussi. Miel de soin les labons. Ah ouais, Azamoutouti. Non, on a entre nous, on a parlé. Totalement président non, nous avons la carte. Ah, olobate, vous avez non, na olobaka ke des sons za la calme président moyebi makamuninga zo memela makamnaye parce que Igo de la Fouraza papa tango zo cité ba kombo bongo ego za la pike er muso abosani yo patanga pe batunyo so takotanga président héritier Watanabe akotanga er muso atangi Serge Mabiala atangi nani mais boza pe belé bana tu vois mais hier akuzongo important on a cœur donc c'est un peu ça. OK. Et puis quand tu as décidé de quitter chez Miel de Sang, en fait, ezalaki nini discussion ezalaki nini to yo moko remarquer que avancement ezali sous-souté peut-être le lope va porter parole ndé mama va voyage ezaleli peut-être mon un peu que voyage zo kendete ezalaki nini en fait c'était dit à quoi? Non en fait nga pour un voyage que tout est des sons à yebi to zalarani déjà dans la maison mère dès le départ. Avant le maison mère, tous à la ranaye, tout tambola ranaye, comme d'hab, bandego tout aux na bango ba prince nangola, ba lobe son pota, donc tous à rana wingi wana. Ce qu'on y est à longola rayo to yelum to longo. Non, tant où il y a longwe, non Elton, ngana sala mouvement, tu parles bien, aux alara bien à Batou wana à l'époque, nazo kendi be mission, il y a ser nanga
Solange Kamouké j'ai sali à Paris na pesi mbote le PDG Marcel Moutambaï donc toujours kuta na RTNC azomona ngapé atuzana na wenge mais azomona ngapé mona e Caribou varité passer na mami il est là nazolobela sirser na wana Solange Kamouké à Paris donc bazota la biso ba ebié à côté kuna Solange Kamouké j'ai sali en passant donc Elton nazolongwa prise a pesi nga disque on à l'époque Igwe de la Forêt singa na sala disque na kati ya wenge maison mère tu vois donc et après elle a longwe à l'école pas confrère na yo nani Laura Fabrice donc à lobby non après ça pesi na disque et après entre eux et eko comme moi makambu na ba papi kakol c'est bondo et eko comme makambu belé donc kakol a talipé que miel ou ça la disque na wenge yo bika 12 ningi kenda atali yangote ba Nicodem ba nani bozawana e komi makambu simba benda ngamongo boye et pesi souté. Donc, on a la yakiwana, tozalaki, on a la longue peine voyage en Afrique du Sud. 12 ya wenge et où t'es pas Kakol, tout est pas nan. Kakol nous t'a ebisa vite. Non, miel n'engeza wana ero nanti. Ero c'est-à-dire, il n'est pas capable. Non, il est capable, mais na nenge ya makambu. Makambu ni succès. Kakol les anciens. Ok. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Ba longoli sikoyo chef d'orchestre ba PC disque te ba pesa yo disque donc et comment il makamu buya ba CC donc ya omuna wenge ba benga ngo 12 donc et kota di mo makamu 12 et après donc en fait na sima nango wana et otala ke ngala ko mo lika télé na liki télé et au pesa makambu contre ya Afrique du Sud et comme il ndeko na biso paka azagi te na makambo yo ya la Coupe Afrique du Sud. Oui, ngam na ya na Coupe wana. Ezara il dort beaucoup à la tête. Non. Autant innocent na makambo wana. Aya même rep na bisote, amona na à l'époque te, azalaka te donc c'est frère. Na pesi mbote kota zalia il dort. Mais contrat wana ezayete parce que ba King Rams master na ngamo azala en Afrique du Sud, ba tinda ka invitation. Et comme système que moi faut créer passeport naï. Mission tel faut créer passeport. Vous avez un passeport? Non, un passeport on a pas là. Mission tel créer passeport. On a vendu na sona des sons. Ah, na ndenge administration. Est-ce que musicien vraiment go créer passeport? Yemoko. Ou non, ba petit on a faut pas créer passeport parce que ndenge za wana e koti makambu Charlie pa ka pe bika za mutu moko boye. Il y a là côté mima et tout là donc ba petso faut ba na ba passeport boye voilà use un passeport on a un passeport on a un passeport et quota visaté non nous té ou mais les expirer camino non on a un passeport à kala expira sans voyage il y a des on expira déjà ba voyage musu to kendra ya ba braza on est aïe privé braza carte d'électeur non on a maintenant OK na carte d'électeur ndeni western na déjà na passeport na habité ceux qui yo kendra bongo problème donc et après ekota ki makambe belé ba musicien groupe ali panzanati ba musicien ndambu balongwa parce que bazoka bango bambongo ya ba passeport ba Sheraton Kiala ba David Chant ba Willy Star moi belé passeport oh ba singa bango mbongo ni la singa bango balaka ba passeport ba pesa ce qu'on a maboko ba pesa na maboko Charlie Paka OK Charlie Paka zo mbongo ya ba passeport Q allez là sur epesi ki ba petsa ba to ko lela biso to pesa balar ba yo pona. Donc, disons, tout le monde est faible et un mouvement autour de deuxième groupe. Bah, mimi en Afrique du Sud. Yo batiki yo. Te wana ngala longwe déjà. Ah wana yo longwe. Wana ngala longwe. Yo o longwa rapport le ba mamba passeport. Non. Ngala longwa ka na ba raison o izenga. Na rosa na problème boye na ye président vanda na Grand Maliki. Ngala uta lemba. La trajet donc ba rep na yaka na futi ba transport na nga ba moto lié un budget à ba transport pour na ba émission futa non même pas on a faut aider mettre m'taper sur la transport après son bon ba émission miela peso bon ba émission ah je suis loin on a BBC musique ya wingeti ce que yo ngolo ba que depuis au salé pas miel non azota $500 te a pesio on bomi batou on a bon batou miel a payé $500 ah miel a mis 500 boy on a ya makabu mususu papa des sont payés $100 na la vendre miel des sont sur 15 ans na soit $100 te
na kufeli bokilo kufi boye pe na palais boye Elton faut ko tana no koti pe palais boye kuna chez na Grand Malik talara lemba de Grand Malik voyage donc OK ma boye OK na palais bovandi boye Elton on dit que na bovandi bokoze banini asali ko bosala maza mona tel père tel fils donc asali wa bosala wana bovandi donc ti na soir aipsi petit na ndeni qui paye ton on a déjà bétail système petit na soir on a 10 000 francs na valeur $5 Elton na monde na zabo ifona benga no ba vie ne na zabo eno na koticité banini bunda kaka kokota na ninga pala monsieur le msumba timoko boya kala a monsieur le msubodi mo ya kala otalipe ngala yipo na makambo te mais degré où il komi boy pourquoi ozui kaka même so kiti kitambo magasin on Kitambo magasin, du moins changer. Non, réclamer t'es n'engeni combien de fois. Ou ça a un problème mon parce que tout ça va responsable. Mais la rana mbongo. Ah ça na l'arté. Oh, mais na mbongo ta. Papa. Mais la mise. J'ai sûr que misa miel pamba ba no kabelete pas batou. Oh, yoka. Eh rozo ba miel la. Miel na l'arté. T'as la palais miel, t'as la bakar. Palais wapi? Azana karni wa tambola na. Sotangelinga kombo na tsatna ko mata président héritier Watanabe sotangelinga kombo car miel atambula wana kabilo la siko na timbo yango ndala ti $20 yango yemo miel na ti $20 tangelinga kombo car o miel azana ngo ba point o ba place o me mangona linga okota ngoti parce que ngana vanda na yé na futi émission te na pesi yonde na ti tanga kombo car o miel azana ngo mais la vana na Grand Malik et l'objet le côté Grand Malik est à wapi non la cité tout solo là Jansi Luonda o me mangana faux piste toujours solo la malembe parce que ngana ndenge na ebele miel dollar et l'euro miel a mis 1500 boyé à lobby soki nani ayembi boye a 8500 ayembi nini muta ayembi nini nzembo na ye ka débat faut ça la loyauté si on a lobby boy parce que tout le monde a président Goga a tsaka mbongo $1000 ce qui muta yembi nzembo ya miel na pesi ezanini azo sala ke au travailler ba tout ba comprendre ba chanson na yo ke o le ka na TV au sala ba analyse donc non ngala tse tangela ngande siko car miel o miel atambola kanango les sons na les 29 yoga sko carmel là si parmi na ba parti na charroi miel ala charroité ala ngana yebi na vanda na 15 ans yoka mais des sons ana juk ya rouge ya mumina he Jackie Katus na tanga ba kombosiko miel des sons ana Mercedes ya okay, banda utape azana Mercedes ti zonk sala la na tanga ka na tambola na atambola na fuga noir qu'est-ce que c'est aux 8 ans bata la biso ba comprendre que ngam na lobi marambutu tangati so tangi bien posui problème ti ah bakare belé ah papa héros tu vois na Patrick Beckham Eddie Maître boursier miel des sons américain déjà miel des sons après ça peut déjà moi quelques musiciens peu mon muto capet musicien ni na moi chef d'orchestre ah j'en suis yambinga la plateau no poto na miel to malem parce que na histoire et zoya que ne malem parce que ba dans la biso siko ba baby grandeur à miel de son miel akenda miki li azonata ana parlé na miki li standing maramutu miki les amboka na biso te miki les amboka ba mindele kuna to kenda mission yo loba yo non miel a peso $500 te pona au bouquet ba émission au faut les ka au futaka so yo mbongo autant au les ka na émission biso zo ngwa nazana ba vie nanga ba aimé ba mbongo na États-Unis mais ba mbongo aimé ba mbongo la kabiso pesa raté Rolia yaza père doublé azo sala makambo double donc Rolia nana ba vie nanga belé so aimé ba mbongo a douter non nazana ba boss pas bokini Bispachante donc motema mama petskini asali sarabatu ya lugara mbongo na ye kasi moni bata miel o memi bango tse pas beka boss pas bloquini muta miel héros Jansi yo ye ma musique yo ça semble pour aniko
Si on a mis la boire boss Pablo Kin. Si on a mis la boire Hervé Lumeka. Au bénéficiaire combien de fois dans la relation il y a mieux de son ou épaisseur pembo. En fait, dans la relation où il y a miel de son, na bénéficiaire, ils viennent affirmer ma toto. Et à part wana tondo sana biso ma mususu ya ba palin na ningi wana firmer ma toto. OK. C'est tout na mutu na biso na ni kombo kimi master na ngai. Après ça ba comme des garçons. Donc ils sont deux. Quelle chanson préférée des maîtres de son Oyolinga? Clet Kabea. Corinne. Clet Kabea. Mambelio cadeau. Chanson na préférée en on a linga. Oyo Sikubanda préambule. Oyo c'est la promotion. Chanson na banda Olinga ezaki chanson ya vie na biso Jano Binan. Jano Binan moi na mama Kuya. Donc chanson wana ndi na banda préférée. Mais vu que clip na ngui maté ba celle on peut clipter promotion pesaté est-ce que question faut tout na jour ya mbaya wana yo nem zaki na département ya communication banda opesa c'est que yo ba pesa mongolia mbongo communication ba régisseur osala mabe mbongo communication banda opesa ngana ba pesa yo mongo sala jansinga na nobeta bambata na beti mbata na créer Kendenge za lelo pa aide maître administration Bisambongo. Notre secrétaire Serge Ngumba bimisi loko Elton. Faut bête mission, bo bête mission, bo bête mission bo. Kuna na côté tozaki on a pas miel. Tozaki na secrétaire té. Tozaki na directeur té. Ba secret d'état musu jansi baloba ngoti. Tika miela ba to fana. Pas kazaki na ni kuna na orchestre. Pas kazaki mutuka ka ye na ye kaka chargé relation. C'est mère de troubles. Pas Kalingum. Moi c'est mère de troubles. Charlie. Ah. Papa, mutazanga niveau Sony. Mutazanga niveau ya ulungwa pa héritier Watanabe. Okyo panzi orchestre na ye. Au sali orchestre, ou même ba na clé, ou même ba punzardo, ou même ba ya msusu tu chance héritier Watanabe bazara mutema malamu. Azungu sa ba orchestre. Et après pas miel. Ozui un miel. Ulungwa pas miel, ou yesu pas héritier. Tala squazo a un miel. Aya na ngosko pa goga. Mato. On peut débima. Oh, bongo landate na mission tazolo bagaye o miel azana na problème on lia $30. Nanda ngule bat balia fufute. O talate. Hein? Ba chroniqueur ba mela ata kokate. O tala mission Charlie Pakate. Hallo ba bon. Oh. Charlie Pakaza muduta. Oh. So tali be mission mona. Abi gena miel azana na problème degré ya o lia na $30 na ekokiti. Bongo siko e bo mituka na nyoso ana o carburant ile ka $30 ya uzoko tsa miel na mituka miel azana car ni moko fuga tambola nango. À travailler, à bosser naé, j'ai ça bien. Qu'est-ce que tu as bénéficié? Ou est très important au Kobo santé na vie n'est pas miel de son. Ou est important parce qu'il y a déjà le ton. Après ça va chance ouana. Il y a relobé laï, pembeni naé donc la gratitude ouana donc c'est un peu ça. Ok, on va fermer la parenthèse. On va parler maintenant de Patrick Bekam, Lady Maître, qui est déjà à Kinshasa. Je te souhaite welcome to Kinshasa, Lady Maître. Évolution à l'aise, l'album, préparatif, le studio, beaucoup de niveau. En fait, Batu Oyo, Bazo Tsabisopoa, Batu Oyo, Bazo Linga Lady Maître, parce que Chesko Kadima. Sendou. Chesko Kadima. Motomoro bien. Motomoro bien. Yo Mikolo yo. On a notre cabane. Tu as monté. Chesko Kadima, l'honorable. Francesco. C'est-à-dire que Lady Maître, Azo Senga ba merci d'abord et pas ya batu tout au bazo tsaye poa. Au monde za leader moraza éducatif. Car na mona ba mettre tram au bazala. Si. Donc ba Thierry Onema, ba Jansi Mabosso le PDG. Le PDG Jansi Mabosso na zo yo kakaka. Mais na sentir quoi ouais. Asande Chesko ça. Parce que ça na chanson na disque na biso. La c'est muta MBA donc c'est ça. Et du maître Azo Senga merci d'abord na batu tout oyo bozo considérer. Batutu au bolingi biso ba les chancer donc talagaka à aux États-Unis batu ba yambié après strekuna parce qu'il y a kenda kité a kende congé mo famille atala batu bien ça la boye azaki na ba
concert oya mekai ko beta na jeune producteur na biso Jean-Louis Makabu na PC ba mbote kota zali, donc c'est un peu ça. Disque na biso histoire arrive ba tout vraiment bo sukula matoi na ba tige coton bo mela lemba lemba parce que kalaté bozo comprendre. J'en sais dans une chance ya oyo comme moi quelques chansons hein. Na disque na biso histoire parce que ba titre monsieur dans la kati ozui ba titre monsieur eza il parie babali ex ba titre monsieur eza ayembeli nzambe, donc on a redévoilé tout mais de ces 4 matins toujours largué le romo ah ya les boss ka Imbechetemba a immortalisé papa na biso boss ka Imbechetemba donc c'est ça boss ka Imbechetemba papa malamu, donc a immortalisé parce que ba mikolo ba imba boss ka Imbechetemba so tali président Ferregola Jésus de Niance a imba boss ka Imbechetemba so tali président Fali Poupa a imba boss ka Imbechetemba parce qu'on a génération boss atali abi non ces petits là il faut imba ngai donc kalaté bazo zo nzembo ya boss ka Imbechetemba na chanson ya vi na biso Juju Ngonda email donc réseau bima déjà na générique na biso moko auto largué bato ba ozalavement des cités bato ba osepela ba yokaki ba chanson ki tokoleka ki na épée na biso, donc bah c'est les moments bah WhatsApp bah compliqué auto embela les dragons de la monnaie Serge Makila et maman Karine Wafonga, donc bah yokaki ba solution auto embela Guy Basket si fois mobali sikoyo bah yoka siko disque histoire parce que dans quatre histoire et d'y mettre azobeta histoire ya carrière musicale na yi azobeta pe carrière ya musique congolaise parce que yaza l'échec toujours bien les zéros batu bakomi ngana numéro 1 ngana numéro 2 non batu toujours mon na leloti mutu nyo sozo welela ngana numéro 1 parce que ya le Bitelton ngana temps o na chiffre 0 parce que 0 so ezangi na sima 1 et comme 10 0 so ezangi na sima ya ba 1 wana et comme 1000 t, donc azoya na malembe sima to liboso 0 za na sima ti za na sima ouais pour comme 10 pour ma 10 fois les bosso il y a 1 wana yo mutu melinga bongo, donc na sens wana bato bazota la biso bazo comprendre jansi. Ok, nous avançons mollo je crois il y a Théo Zambro t'as escoché connecté à suivre cette émission, nous te saluons affectueusement maintenant t'as la biso siko Elton ouais vous allez pas mis de son tout à l'heure au monde on a ba répétition à battre belé mais depuis au comment et pas Patrick Beckham par concert tout ba répétition battre belé qui n'a raté point battre belé wapi tant vous avez pas mis le qui pas bien affilé ba répétition tout à l'heure au monde ayo vous avez OK combien de son temps on ça la orchestre déjà muto tangi on a zaki na orchestre ta répétition non non tant ba komo yo zo banga tant ga komo te yum toujours tangi la ngati tant vous allez pas mis de son vous avez OK une répétition bien affilé déjà faux c'est-à-dire tangati vous avez aucun par répétition il y a Fabregas, vous avez aucun par répétition il y a Déplique, aucun n'a concert à Ouera et les autres parce que depuis comment il pas Beckham apparemment bah toi on a tout aucun assume on a pas honte non na kindaka ba peki ça Nazaki dernièrement na répétition maestro Fabro na Marie-Lise wana Nazaki wana na master na Francesco Totti wa tourner bon pek sanga ndeni ay di mettre azana mambo wana te pas ba vibrateur OK dans le soute non ils a ba tankaka so temps mo permettre na OK nanga ouais so problème nini o binomi bomi kotisa to bozala na yango et pas bien affilé déjà ay di mettre azala rankineta azala rankineta ba to so temps en état musu bazana problème na ay di mettre succès na parce que na kota la bosso to la déjà ay di mettre je comprendre que moi no yo akola bien azaki édiqué et beau banane bakola mabe te na lobby ay di mettre so télémissier bo mon ama mon dimanche j'en si ata so va na kitino a o mon ndi mon amour boye na ba ndenge mo boye donc succès na e dérangera yo succès ya bien affilé monsieur Ig par rapport à nini ngana to ba petit ça ba petit ça ngani tini OK na sous répétition na kinda répondre te na yebi côté ba répéter raté yo ça na kinda soutendre comme si na kinda ba répéter na ba on reconnaître que ça na succès ya nini la musique c'est beau bon machala papa j'assiste aux anons na Congo tous anons na internet tous anons na maramutu aux mona maramu se passé
R au succès. C'est beau, faut R ni le succès. R au succès. R au succès. Succès, t'es né. Nous t'en a succès le bazar. Succès. Eh, yotalité. Côté la nine. Otalité Angola. Angolais c'est. Banza dilité ta otalité. Expliquez-moi bien. Parce que c'est le Honda. Tout le bel maman succès. Mais mon toi, ça a succès fois bête plainte. Yo tali Angola te. Non, non, mon a plein affilé. Au tali Atlantico. Atlantico c'est. Au tali te. C'est pour, je crois, c'est pour la deuxième fois. Première fois, il a fracassé. Deuxième fois, j'ai vu aussi les images. Dans le téléphone, nous en avons. Plus, c'était un événement où il y a tout le monde qui Atlantico avec plus VIP. Ah, VIP, papa. Ouais, ouais. Papa. Héros. Nous a dit les têtes. Oui, nous a dit les têtes. Terrain baliti. Yotalité. Nenge yo yebeli mama kamune kendaka héros na internet. So ezali ke makambu nenge zo lingo pesa wana. On va comprendre. Ah papa. Parce que lelo est commis par exemple mutabe tindole bakbaye belete ya on est commis problème. Maintenant c'est la faute de l'artiste ou bien c'est la faute du producteur. Producteur au salani, producteur a bengisio yaka les 4 ceux qui les 3. Bosali promotion, bosali ba carnaval, bosali magamutu. Batu ba yete, est-ce que batu ba kangi bango na banda ku boyate? Non. Et ça producteur. Est-ce que vente un producteur a zone l'élandais ce qu'on est mon naé. Qui n'a bien ça gentil, ba retomber dans les nini donc c'est un peu ça. Biso tozangi na Angola. Parce que lui je salue le producteur Paulo Tudilou Evans. Donc on a sûr bah merci. Batu ba comprendre ki ba na Angola. Donc ba Clovis Kininga la crème du baron. Ba Merlin Flamand, Makumba, Boyebi, taille du maître, Kondi Angola. Tout bête na ba terrain, wana, na Luanda. Yoka. Artiste azorada caché na bien avant. Mais si quoi, ceux qui producteurs a sali ou est singulité, est-ce que l'événement est grandiose? Ne tu veux pas le tout dilou. Nandinga milingaka, nandinga lingaka ni naï. A ça la promotion te. Je ne sais pas qui promotion tout événement il y a monsieur Igbin affilé par rapport à la promotion n'est pas au la salle. Est-ce que la salle qui est en haut comme il faut à matsaki ba banderole à matima ramutu donc c'est un peu ça ezaka ke batu ba sepele na bango ndete ceux qui même promotion où il y a salle là qui monsieur X soit salle là qui en haut Patrick Beckham engeza ande lelo en fait j'en suis il faut pas comprendre que le monde de musique n'a pas kende musique il est le perte ba valeur tu vois ba tu vas comprendre te o ba bengi papa o ba bengi mwana o ba bengi ndeko tant que yo le kana TV o zo lo ba bilo moko boye est-ce que ba tu vas tala biso na banda ko bazo sepela na yango bilo oneti nini oyo ba tu ba lobaka to nani alobaka makam oyo te na zo lo ba ensemble ensemble des choses. Tant on a les cas, nazo lobelo moko boy soit ya mabe pour na aide maître. Bazo monanga bazo talanga na TV bazo chance ya otalanga lelo pour na Patrick Beckham. Bazo qui chance lobi batalanga pour na miel de son. Na longa pas miel na sale émission te na finga miel te to soana te ye moko ta comprendre ka el ton na longo. Jour longa peut pas Patrick Beckham au même à un place au Kende. Patrick Beckham aide maître to solani non pe makamba miel te. To beta na epi makambu wana te yekuta kama alobi le gars peut pas Beckham. Est-ce qu'on remet en place au Kende? Makambu le gars pas Beckham il ya bien. Ah ouais. To bombi vidéo. Makambu le gars ya bien sauf que ndako nyonso makambu izanga raté. Aux aramons à l'émission. Très bien. Aux aramons à transport. Très bien. Merci, avancez. Donc c'est un peu ça. Papa na bino roza pendoki. Papa na bino roza asuba na mbeto. Jamais j'en suis loin au bimana balabala to master na biso ninga vandi boye obandi yebisa ende ah père na biso ebike asa papa moko boye non yimta sala ki yo batu ba mona yo na ba qualité na yi tu vois donc eloko wana vraiment ezo sala vraiment bien te so zaki na 90 j'aime mais lelo j'aime ya bien mais lelo 90 j'aime wana komi ya mabe 10 j'aime de komi ya bien on a conseil au personnel. Nazo pesa ka na génération oyo tozo beta lelo. Donc photo ye baka koto outi pour o comprendre ka koto zo kende.
Donc c'est un peu ça. Ok, nous avançons, je crois, nos très chers téléspectateurs qui sont scotchés, connectés sur cette émission. Il s'appelle Elton Mbondo, porte-parole de Patrick Beckham, que je salue affectueusement. Votre la bisosi comme un collègue nayo azu Peugeot cabriolet, ça va. Moussa Nabino, ok malamoi. Wana. Ah. Collègue nangana. Big ba muto a kufa no quitter. Ouais. Donc collègue nangana. Derrière la caméra, je vis Aïdor Bokwala, je te salue affectueusement. Tout choloba comme on aura tout à l'heure. Ah. Moi Aïdor on a bien. Tout le temps là, il a fait ça qui déjà va monter côté Zali. Mais nous on est comprenez où t'es pas na yo et pas na été. T'es où t'as pas ya Chris Ramsès. Je ne sais pas leader oui bah et puis c'est un frère. T'es ça tout ça une parenthèse. Selon après caméra. À niveau ya Afrique du Sud. OK. Na ba Mohamed Moleka, ba tout donc malgré ba futa ba monnaie des singes, tu vois. Mais ba ngondi mbasalara ke Charlie Pakayebi makambo na zolo ba oyo. Parce que yépe mutu ah ouais Aïdor pa yebi donc yé mutu ya rapé na makambo wana. Donc Aïdor pena ya ake Afrique du Sud na miel yo za na miel au Kenya. Non ngala longwa Aïdor ninga zawana amona ngata Afrique du Sud. Te ngala longwa avant. Tant musuma stana Aïdor ayoka masolo na Elton porte-parole communicateur ya miel de son a longwa na yé déjà avant. Ngala longwa pour Afrique du Sud. Ah OK. Na longwa pour na makambo wana te na longwa pour na ba raison personnelle. OK. Promets toi avancer collègue na yo ou bozara na yé. Nani Marco Mopanzi Sango. Asaini. Azu cabriolet Peugeot. Bapesi Ah ngana tsika na kopo. Non nazo kwa ngoyo mtuzo ebisanga na ebité. Natuni mabe. Yo mtu na yo botambola kana ye bosala ne ba. Côté ni botambola kana ye ngai. Yo tambola na Marco te. To kutana na ba émission na ba TV. To tambola to kende wapi. Ah mais ngana zana batu mtu na zui ando me mayo ermo bokutani pe ba memi yo pe yo mtu zobetela ba masolo nyoso cabriolet héros ben soki garni no lobi Peugeot héros Peugeot mais je salue Junior Kwatamaja vena biso Junior Kwatamaja mtasolo la ki a pesa ki karo wana tumata matango déjà na Junior Kwatamaja na kauka wana ti yo ba mamsuso ko ba Yoka no ngai na musala oignon soit sali parce que c'est un bosseur je reconnais il vient de très loin Marco Mopanzi Sango na bolamu o monsieur Ugar anango par rapport ya ninga PSAP ba musicien ba chanteur les instrumentistes a moni que non mon PPP y a peu côté ba porte-parole mpakazali et pas Zali il a voulu commencer par lui à remettre yé voiture Peugeot. Non, à remettre était Yoka. J'ai l'angalo na style ça va remettre yé. Ba pesa yé on a suivi les images pour l'interne. Yo zala ki tende nyolo ba maman archifo. Naza muta musique, naza muta kati. Et bon nga na muta musique te. Non, nga maman na oyiba ngote yozo yibango. On a vu na pesi mbote pa ya ve na nga Junior Kwatamaja liseke. Donc on a zomona présent Zoé, base actualité Kauka. Na pesi bango ba mbote côté baza. Mutu ke pesa mina limete izo memo Kauka nde. Non, eza jemo bo salamaki. Yo comprendre ta. Mutu ba pesi était ba sombeli yango te, za ikari ya ve na biso Junior Kwatamaja atambola nango déjà ayaka concert na biso. Présent Zoé mtakumba ngo. Ayaka concert na biso na Bandal. Ah Elton. Na Bandal na Karwana to Mati to Kei na Roi de Play. Yoka. Eza mutu ka ya filé eza na parler na ye. Ah, aza mutami to ke belé. So longoli moko apesi seni. Papa. Marco tia zo mutu kana ba pesa na nzembo du 1 ba pesi nzembo ba yebise luka mutu oyo okoyembela. OK. Et sali ba 8 mois 10 mois tozo kende neti kaka po disque na bango moko bo il fallait son ndeni. Donc amoni ke ero ngai nzambe nzembo na ngai na kokufa fo ba luka aluki fe na biso Junior Kwatamaja ba ngana to tsa suni to jire soki nzembo la ba oyembeleza Junior Kwatamaja ti atali no ve Junior Kwatamaja ningeza boye funa yemba yo kaka vie omoni izo senga nini vers le tellement ça rappé prêtre liseke zo karol et ça lisko ke netika ba na mona TV a to pesi car ya bon ta parce que so eza bongo el di mettre go sala ba makambo na mesko ye atala ngwa mona ngote Elton faut bosser la sueur de ton front
bosser nazolo ba makambo ya solo soko ya mi bango tuna bango ba koyebisa yo kati so baza ba vrai soki baza ba vrai ba koyebisa yo mais mutu kane ko kane ya fils la salle eza matricule une plaque nango ezani BN to BK to AA faut tala siko plaque Elton namoni Junior Kwatamaja Liseke car naye tout tambola nango déjà ah vous avez jalousie hein ya nini papa yo pour ozwa kaka yo pe jour ozwa to tuna yo se o tala siko plaque nanga kasi plaque rose après mutu kaka loche plaque asika mboka ngo nga ngala ko mi roulage ou bien agent de transport mais c'est compliqué hein? Je te jure Elton Mondo, on court déjà derrière le temps, il nous reste quelques petites poussières de minutes. S'il faut retenir, Makambo Italie, Patrick Bekam, retenir Nini, il est déjà à Kinshasa. Bato Balingi, Bayemma Bango, dédicace, Bato Pebala pour ça participer à la répétition à Bino parce que tu as déjà la vacances, la fête, ou que le bani na Bato Bortal aussi. En fait, Nazo signalé na Bato Mité Mamalamu. Bato Balinga Aïe du maître, Patrick Bekam les boursiers, donc chiffre 0. Bopé sa chance, Boroyo Kaboza la décité. D'ici 4 matin, à toujours bimisa déjà quelques chansons pour na épée Nabiso. Et après on a disque Nabiso l'histoire arrive, Bato comprendre côté Aïe du maître accueilli. À part on a toujours répété la limité, dans l'espace les paniers. Donc chaque mercredi tozawana tokuta na ba Caleb Lubamba, ba MK Kizika, ba Chiko Kamosi, donc ba Francis Kokadima, ba Tobaya ke belé wana. Donc mercredi vraiment tozawana. Sauf que l'obinde to répéta ki madame la pluie, yebi kaka donc to utependiai ko sil sa générique na biso donc ba Tobaya mercredi chaque mercredi na espace les paniers na 8e rue industriel donc liboso l'église ya pasteur Mutombo tozawana à partir à 15h jusqu'à 23h bah tout vraiment bah savourer bah mon les chanceux bah les chanceuses donc à part wana samedi ay du maître azo sala quelques clips awa na banzela ba kinkole kuna bansele pour toujours larguer le mot awa générique na biso ya parce que biso to ba tade makolo bah leli non ay du maître faut bim s'appeler générique bah yoka tout simplement na ba boitwe nyekese pour toi maye niege tanangola oyo kayo ya déjà ba répétition donc on a dévoilé tout et dit maître merci mobali a sans hydroquinone papa malamu donc américain déjà héros na pesi numéro na biso ya contact ça plus 243 89 71 275 61 89 71 275 61 donc c'est un message en silo. Quelques salutations na bateau batalaye batalio bateau ba soutenir. En fait ba salutation nanga donc lelo bateau aux États-Unis vraiment ba comprendre place nini ba kolia. Place nini ba rose à la l'aise donc faut boire kakaye maman Lisette Mbaki. Bateau aux États-Unis on a oya na ba. Jean Sina Lopeso mutu. Maman Lisette Mbaki, maman Lisa Loboko. Ouais, les bosso no pesa ki wana. O moni suite na. Donc maman Lisette Mbaki tout à la biso suite. Il y a un liboso pesaki. Il y en a qui avait aimé Bambon. Au Goliath. Goliath. Le boss Jean-Sim Mabosso, je te salue affectueusement. Junior Chizaïna, Offrey Chizaïna, la famille est le sacré. Donc, maman Lisette Mbaki. Maman Lisette Mbaki. Motema ya boss mémoire Boudimbu. Alors ça va, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et dans un solano boé à Rotala. Donc maman Lisette Mbaki, il y a boss mémoire Boudimbu na champagne ou à côté Batubalia quand un restaurant Best of Africa. OK. Donc Batuazo ça la ba commande à New York, à Californie, à Wapi, na Miami mais ba comprendre qu'il y a des places à rouler, il faut te lire pas il y a Lisa Loboko. Donc maman Lisette Mbaki, il y a boss mémoire Boudimbu, na pesi mbote pas il y a les boss Pablo Kini dispatchante. Mokonza malamu o aliara na batu ya mama Poupetskini na pesi mbote pa ya honorable Séraphin Bongo espoir ya bana matete na pesi mbote pa ya honorable Francis Chesco Kadima toujours motomoko on a pena jamais rata na pesi mbote pa ya Papi David Mbala papier na yo donc ya Papi David Mbala na pesi mbote kotazali agence Ataf
PVV na pesimbo te pa ya Glody Mumbedi donc Caleb Lubamba ingénieur na pesimbo te pa ya Hervé Lumeka étoile ya Nzambe ba obisoki na papier okombono eza tetika na yo donc na pesimbo te pa ya Die Mayanga Nzambe ya Bengela na pesimbo te pa ya Aimé Bambongo aux États-Unis na pesimbo te pa ya JP Lumbala Empereur na pesimbo te pa ya Igon Poutou ya Nadine Masiala donc merci na geste na pesimbo te pa ya ba licencié na pesimbo te pa ya bureau na biso mobimba ba Lour Lubangamo ba Mandela Cholo ba Joël Mola ba Fabrice Bedika notre secrétaire Serge Ngumba ba licencié bino tout je vous aime bien donc na pesimbo te pa ya Débat O'Neill motema ya Mama Pati Patricia Mambika le pasteur Alain Libanais diète au contrôle ya Mama Karine Chibangu Longo au bétail développé T'es na Betaïti. Ok. Je vous souhaite bonne journée à tous, bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Abonnez-vous massivement chez Congo Esengo officiel plus télévision. Merci. Invitation mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Balingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!